na balandinyo c'est à Saratola TV na émission na biso ya analysons tous ensemble ngai wabino animatrice des émissions en ligne Saratola et na oyambela bino lelo Liverpool na Hero Kazadi et to remeka un peu ko solo la makambo etali concert ya Turquie ya Héritier Watanabe et puis album ya Mi-Ange Mi-Démon et kobima quand to ba précision nyonso na kati et to solo makambo etali mboka na biso ndenge bandeko na biso bazo souffrir, rien ne marche, dollar ezomata se komata et na profiter na pesa mbote na Diego Milito qui est mon mari et na pesi mbote na vie na nga Lambert ba mbote belé na yo Michelina Store na Mushinda la boutique la sponsor officiel de Saratola TV et na pesi sou mbote na nga na Oscar Leta mon oncle Oscar Leta hyper comptable Amelia Mweba motema ya Orlando Dominguez sans oublier Sadi Kinzonji et Béa Elenge et bonsoir Liverpool. Bosani mutu moko wana mama Saratola wachendelela. Oh 3-4 TV bien nga wachendelela la pesi bambote na baksipe susu Jezi maye motema ya Rebecca Bofosa bambote na yo place ozali. Bonsoir Erokazadi. Maman bonsoir maman la bonne crème de la presse Saratola ya papa Diego Milito. Mariage moko boya bonzambe nzamba pambola nzamba fula mamamutu mais maman Saratola lelo je suis vraiment très fâché. Naza bena très fâché na ndenge osarala te par rapport à ba appel ya ba combattant ba appel à par-ci par-là ba appel à ba kobandana nute bandana na mbote nana na pesi ba mbote na ngai pa ya Benjamin Ramazani ba bon séjour nous na Congo na pesi Chic Faustino ba mbote Lambert Itoy le Thaïlandais Vezena na kati ya malanga ba petit tour ya malanga na pesi ba mbote pour mikolo yo batu misu ba mo profiter ba benga ka bazoka ba info na ba sima ko panza ba numéro la sima ko ba mabanga boy donc na linga ngote na za bena très fâché lelo par rapport do bata poto lelo pena libanga ezati pa na boma Liverpool bonsoir ka bana poto bana partout Maïtsa volume ko bonsoir Nabino bonsoir ngala bandana côté poto côté makambo belé là au biso peut na bana poto quoi donc bientôt là tous en a Paris et Liverpool na lo ba parole la kati na lo ba tango ba ka bana poto wana bango wana nde ba osala ke ba zoka ba info na ba téléphone ba appel na bis ba appel ba nini kilité lelo peut être nde émission lobande te question na lobande azopela ba maître waza ya ba ele loti maître waza to bi le suprême bon mais le photo lobela nde ko etali le to zana ba passe na biso na bisengo na biso te yebi na lobela na passe bisengo mais ba yanga ba encourageanga mbongo d'encouragement Claire Boboula le plus beau de Paris maître waza maître Nzambe le suprême Tali na kin ba staff akin pour Lambert dans la Thaïlande makoma na kin à ce moment là Lambert est le Thaïlandais Diego Milito to Zarana et Chic Faustino na Paris na bosanité sous bazani belé Smith Faustino na Paris alanda biso le levement to za toi mambo bela ko ba netinga na le sujet beaucoup plus mambo le kana kisasa te le longa la fandi mama Saratola ba tout poto ba to kini boli na fandi beaucoup plus makamba kini boma chana seto solo lango en tout cas j'en profite il y a ko lancer message na bana nyonso ya Turquie balobi Turquie on arrive na profiter na pesi mbote na groupe na biso orchestre mobimba ya team Wata ko bandana yemo leader Cosa Nostra motona tembe mais c'est les chanteurs bambote na place azali et bambote na bana nyonso ya la team Wata o baza na Turquie balobi tozo ya na moni bongo Sendulu Bilele na moni Safi ma copine na moni Joël Toufflé en tout cas na pesi bino nyonso bambote na ba ona tangi ba komona ba o bana bosani camarade nanga anana lota yenge pe na Turquie wana na pesi o bambote et lelo yo batu bazolela Erokazadi Mi-Ange Mi-Démon et kobima quand maman Saratola moni Mi-Ange Mi-Démon oto yemo roto to ni alobaka simplement isaïe donc jusqu'à présent azana date fixe na rue kolobela bana partout dans le monde bayoka bakanga date wana donc aza pena na information te ya Mi-Ange jour à sortie officielle nango ce qui est vrai Mi-Ange comme de la peine ya bosila ouais mikolo pe comme na peine ba banda ba tournage ya ba clip donc aza pena na date fixe te de kolobela date ya sortie album
mi-ange mi-démon l'album le plus attendu parce que événement ezaka moko na 2020 ezaka événement ezaka moko ya mi-ange mi-démon événement pe soso ezali na mars awa concert ezaka moko na mars na Turquie bokonza mboka habité va kota pe na ndenga Turquie po Turquie ti le ezaka vierge mutabeta kuna zate Turquie ti le ezaka vierge yango totoli na habité na kofungola na Turquie tozali wana bana Turquie bana Istanbul tozali wana le 22 mars na le 29 mars batu tout balingaka totolino o balingaka la musique sage la musique intelligente totolino moto na telo boya pena ebele babi événement ezaka moko oh batu boye te conseil ezaka moko ya Turquie parce que batu beli bango lobake non toke fongola Bercy te soko fongola Bercy totolino déjà fongola déjà banzela ya poto wana banzela ya ba concert wana parce que na Olympia balance salema fongola déjà porte fongola donc oya ko beta na sima ezate ka fongola pour Watanabe déjà fongola déjà porte asala déjà balance tout ça na ba image ezali na kati ezali poko ba mise bana okende poto te ya kene na orchestre poto ba koma ba répéter ba sala pe balance na Olympia c'est que mutafongola poto za kanango héritier biso côté polémique te onimité bana poto événement za moko na Turquie ndenge wa lobi boye belé bana Turquie na bi Trezeguet Selemba na bi Adam Kibelo mutanga lingwa loza Turquie ngayo Liverpool mboka ba manya wembo diko milito roya wana matuna Trezeguet Selemba diko milito roya mo basket ata olata na yo kini za nango bien oza diko milito ata mutaba bilama buto ata olata ka poto pesa matuna kini non faut bon ça ce wana biso oyo Trezeguet ko pesa o balata ka kuna poto pesa na kini biso la team non biso olata ka bilamba ya sika biso toza bato sika donc orchestre sika bon orchestre monsieur za kalibo tamo na 2007 8 6 bana poto o tu bozo yoka na o tu bozo mona biso za mi-ange mi-démon événement za moko na 2021 ndeka ya lobi mi-ange mi-démon album oyo ils ont pesé 4 fois plus que l'album ya bato mususu bima o ba ba misi ba 4 albums ya saka tola héritier musique des albums parce que bon na qualité musique na arrangement na ndenga yembi na ndenga ba musicien na ba diko milito ba yembi na ba mishka bon comprendre la différence c'est ça la différence entre Wenge en fait na okato malobate Liverpool nga na linga pena lancer message mo na bandeko na biso batala ga biso de partout bozo koma bozo sala ba message bozo loba mingi bozo lobela boye bozo lobela fali bozo lobela boye en fait il faut pas comprendre là au moro que biso toza na posa ya culture ya mboka na biso kende liboso toza na posa musique ezonga na poto toza balobani toza batu ya nketo te toningi tozala uni pour que to réussir to longa décision oyo bakombata batia pendant 10 ans oke bamusicien babetaka musique te biso tozalaki soutenir Fali po abeta mais elakisi teke ndenge soutenir Fali po abeta musique bokomisa biso loka apporte parole na ye non soutenir musique congolaise ekende liboso culture na biso ekende liboso Héros Kazadi tomonaki bongo fanani héritier Watanabe aprestaki concert na mikili ya Canada tomonaki bongo concert esalamai na mikili ya Canada eleka na ndenge Canada ezalaki tombe babeta na bango ba concert na Canada mais autant totoli na lekaki ezalaki showcase ezalaki pena ndule pena ya ndule malgré tout ba mise bakendaki te tellement totolino moto na temalaka na bato partout na ba pays tout ya monde azangaka ba musicien te akangisa ba musicien ba rappel libanda ba betaki ndule Canada ezalaki tombe mais bon bana Canada ba bité ba te belé ba leka awa mais ba beta concert à bongo te donc jamais vu na Canada totolino buka ki vena Canada salle plein donc salaire et leka ki bani donc bato so tikala libanda place ezalati donc yango ba donc so ba komela biso non Héros Kazadi boso na boss live azonga su Canada donc atiki bango na posa mais ce qui est vrai na zasi voyage à Canada boso ce que ezali to mona ba musicien ba di ba Dego Milito ba Miss Kangandu ba Seding Mbungu bango tout ba padache ba musicien to ba ko pa na Canada batike pena na sauf il y a héritier Watanabe Canada ezali na tomber na ninga mi-ange mi-démon donc on a koloba yango wana bina mama Sarato la Héros Kazadi babi yo mikolo yo biso toyebi yo za soda penda ya team Wata ya héritier Watanabe
Mais Mikolo, tu m'as quel est trop na combat famille. Pourquoi? Bon. Biso, ngane tinga. Nazana consultant ya musique ya Congo. Ouais. Nalobela ba musicien ya Congo. Précisément na travaillaka na moto na Kembe. Totorino, père Abelitiana, père Baketia, na travaillaka na team wa tana ba deko milito ndenge batutu ba yebi. Mais ceux qui te kotaki moi sujet ya orchestre wana, ezalaki ki pona tolingi culture po biso za ba ya culture. Toza promis ba chaîne o loto lobela culture ya Congo. Toza mingité. Toza mingité. Ke ba lobela culture ba biso lobela na ba porte parole ya ba musicien mususu. To lobela na ba leader mususu o ki aye na sola na même pas na phone, abwaka ngai te, akomela ngai te. Mais nga lobela musique na. Donc makambu ya orchestre wana vraiment neti nga boye Liverpool jenga na sokoli vraiment maboko na nga na bwaki nga na lobela pona monde bato babengi nga trop na ba Canada, Japon, Thaïlande. Donc na soulever point na ye point ya Liverpool. Bato ba otala biso ba comprendre te que peut-être que biso po bato bele bo changer po comment lobela fali. Non. Bino ba comprendre te que souci na biso culture na biso 10 ans c'est trop. souci wana mona botami 10 ans c'est 10 ans. Ayoka na musique te na poto te ba Congolais ayoka na lo baleti ba Camerounais basala succès te na Congo mabeta ba Olympia mutambu ya bango azati ceux qui promesa politique Daju abetaka saratola ceux qui Daju pas za Congolais mais Congolais beti Kim c'est pas Congolais beti to ki pe irole ko kabeta ki ceux qui le to mona Congo pour Congo le bato ba kende mabe tala biso na kini ma muto vivre bana poto o tu bolo bana bino ezala ngo bien. Mais quelque part, n'oubliez pas que les combattants peuvent avoir raison. Les combattants ont raison. Ils ont raison par rapport au biso na Kenya, vie na biso na Kinte Congo mobima. Vie na biso ezana nous, na nous bénéficie. Biso to boya combattant, doit stabilité. To boya binoté, vie na biso ko tu to boya té. To ande lutte contre boti na mamute ko musique betate. Mais makambo falia beta biso to asuna ngote. Oui, c'est un qui te pèse, tu pèses. La motema malamu. La bonne volonté, tu as la nango. Motema malamu, tu as la nango. Au soit à l'héritier, ma mission sur ma koufi. N'a pas prêté, n'a pas compté en boca, l'héritier sans azangate. N'a pas obalé en bongo, ya mutuana, ba ya raté, l'héritier tam soit lié. Maïe. Ma wana biso za moni qui tam susu. Pour mon ABCBG, biso te okanga na tam susu na biso mo sara na vela na rochema. Te net mi go to ba gito tele mela bango poani. Bakoli. Boulot moté boko sala ngo bobota bana bo sala kango take bo abetelo bo saba porte parole tout bo sara banane si je na to royala ngo sarato mais toi là si j'ai beaucoup plus mambele kana pisasa na ele kana ba beni ozo le kana ba kongo poto kana ba kongo pe vena biso mona tsemi alo biso n'importe quoi to ko biso na gisasa a to la mukana tongo mape mati na lipa na mwambe komi 300 lipa ngo ya muke ndeni ba kombata ba silikate ba to ba batinde la biso ka bambongo bango biso boya binote so kwa ni so do sale miso boko benga boko koma boko finga boko le or biso do défendre ka bino na biso na bano ya biso ato bota na poto mais moi no congolais na bandela on souvient la biso ni miche abota ma bakufi bakunye na poto bato kotanga 5 personnes et ça li passe na kisasa parce que dega mi miche bas na makambo apesa so ba cheke ne tinde ba cheke na biso vedadi ana terrain triomphal so ba cheke miche ata na sanefa on va mona que tu regardes tout ça là-bas tout bah ndenge ça na Congo donc il na makambo ya orchestre batu ceux qui na côté ngo seke na la posa ya paix biso za ba ya paix nous va to linga paix ya minute ce ko paix wana et transmettre que bana Turquie batu tout ya Turquie na bana poto parce que babi poto Turquie net mettre waza a roya net na bike batu à Londres babaki ba roya batu ya Selemba pe Selemba azara na Turquie ya na Turquie bangona ba Mike Longange pa koya ba Rishi Bokoyo ba koya ba Tezege Selemba bango tu équipe de Turquie ngata ki vidéo moi tenir na WhatsApp na moli ya ba sel ba t-shirt elle a mère tu ba sel ba t-shirt ba sel na ba chemise ta Turquie ya monde lamba donc na yebiki ba dire au milieu ba koya Jack Love ba koya bana Turquie biso to kotikala biso za ya bino nzoko le mbara minu na été to pesi pona ko lakisa ke to za motema mabete po lobi to bendi déjà bango ngana bendi bango ngana za diable ngami na poto benga diable na tirer mutayi ndongo na sati mutayi ndongo aye déjà na biso nyama koti na monyama na maboko na bwa kisko na za ndenge na ko likote ye pona ko likote ye
répercussion ça te nakoligote nanga moto inongo bana la team bobanga te nana na soda na bino yenga kana benda ye aya a comprendre pe ta mususu pesel wana ta mususu tango tolobaka eba te to ça mais ce que moto inongo lokola ye yo ba fela nga bokechu moto inongo lokolo ye na ko charger yo kokosana te na mutu mabe naza vraiment diable po vande yo moza poto mosati bila ke toza ba diable toza pena ba diable kokosana te sala no ga yo sa no yo po o sa pe lo côté on a surtout ça ba complot musique eso na okala poto pe mutu azonga sa musique est hérité. Ah mais oui, hein, il faut pas oublier parce que héritier muta kendaka obeta Olympia a sala même na balance. To ça pe na ba image. Yé muta banda poto. Yé muta série wana ba mise ba voyager. Et beta so ba 8 ans 7 ans. Bien absent son écoute Meka mais mawato. Ta kutu papa chéri na Meka Simba te. Vena biso pe faire to ka Meka Simba te. Mais le rôle a pas Meki. Yango biso to ça. Mais comment ça na te héritier watana BP Simba. Mais ezaka na ba artiste omoni motema mabe héritier motema malamu parce que héritier je crois zaki mutali bosso ya ko soutenir orchestre ya fali pour voilà mais héritier presque ba musicien nyonso bazaki prêt ya ko détruire concert ya Olympia parce que parmi batu oyo po tozana ba fils même ya musicien asombaka mutuka wana batumba liboso Olympia mais ye héritier pesi bango bonne chance yango biso to lobby bana poto bana la team o tout osali na ndenge bozo finga na ndenge bozo koma bobenga to sokol da maboko to boaki mais boyeba ke to tirer des gens nyama to bendi des gens nyama ye muto to benga nyama te muto inongo to lia ba pensée to lia ba percelle to lia ba percelle po biso to ba ninja to bunda na sabre bella biso na minu so ba no kato bella double tranchant ozanga muto akotelo pe ozanga na bato ele ba ay lobibe et diversion ke sanga to mo tango botinda ka bato ba finga bato ya TV pota rendement la bango sarani ba fanda ka matambola pe da ka ilongi na bango sarandi poto mona bato so aleka finga ne bato mais na biso to pesa ba différence ya bato ba lobela bato na kisasa to pesa différence tu peux savoir la différence entre l'inga négo ba ko oh ba ko balance ça va ko so ba tele ko ba net émission mo do tala be petit ngata bita sali na batu ya na batu inongo o moni ke eza pena na elengité batu ngo basalo bilongi bien te o mona ka bilongi mo ba kuti ya faux tango lo mama musique yo fo bo yaka vraiment bo so bo ya te to charger bino concert esongi na ona poto ko mutu azongi sango hérité concert saison yango pe biso to lo baki ke concert fo betama to lobi ma bete na comprendre donc ndenge héritier azongisa concert na poto ye lokola batrikaka na ba musicien congolais batumba mutuka na Olympia yango ye azo soutenir batu babeta parce que so pisa yika héritier banga batumbele sumituka batu na poto ba comprendre nga bata poto to biso to sola ba chaque jour ba image to le kana poto tongo midi poko ya ko finga ya mutubu ya finga to zaka nango et l'autre comprendre na poto wana poto balingana bango héritier makasi pe biso to monya ngolelo pour ceux qui te lobeli wata toi différent na bato balobela ka orchestre misusu ceux qui ngani ro to lobeli ti makambo ne ta musique ya bato bamo ikendaka liboso po vane to koteli muto inongo ye mo kaza concert mambo simbi to koteli vraiment ye aza concert sans intérêt sans bongo wa accompagner ka maloba mokonza mboka denga lobai bonne chance bino pe bolanja mo pese pena makambo po héritage ya muto makambo apesi makambo mon makambo héritier apesi yo nti pasi ya Messi face ya Suarez moi de Suarez ayaka maman bambi wow chabiso chebite ba maman j'ai raté la vie ba rata passe wana maman j'ai raté la vie ba rata passe wana ah kota la liste wana azalaka déjà pe na liste ele on est salinga bien ça nini po biso to lingaki trouble te po biso na kisasa to kemba na biso bana poto na kisasa pas César neti biso dans la centre ville vraiment ba monter ka biloko na kimutema mabe neti lingwala awa biloko za cher presque na moni ko lekata na gombe pona gombe même bibita ba 500 de somba ngone ko na ko pe forosco mais awa même avocat 4000 ça moi ma mère ba lekana ba avocat na bofa awa bateka ba avocat ba 4000 amu to ko somba ta demi kilo mo ya fois ba fois za no ba 3000 ba kilo na ngo mais na bofa ya solo mais batela ba okemba ke batu ba souffrir so ba combattre ma boya concert afali beta ma baza pe na raison concert nga concert na ko pesa vena nga bokechu eza nini moni vena biso bokechu azana pe na ba raison ya ko bimela emboka parce que peuple congolais azo souffrir pe moi trop biso to nga emboka ebonga
mais lelo pena tomoni ke mboka eza kaka na mwa makambo ya mike ezo déranger mboka. Donc ce qui est vrai là on a réussi à concept ça vient na bokitu alongola nanu makambo ya kofinga ba politiciens benjir public wana yo bundela ka mboka lobela ka makambo ya mboka benjir public wana ndi edimina ka moto lobela no makambo mboka omona pe bato ba soutenir yo bato ba respecter tant que ofinga benjir public les autres chona si biso to ba combattre ngaku na les combattants en Afrique ici wa ba sebena ye moko papa les chichi ya papa zalaka biso ba combattant Afrique ici tikala kofinga te to bisa ba langage mo mabe mais to lobela ka makambo ya mboka lobela bato bazobela makambo ya peni bazobela makambo ya Bukavu ba Goma partout to tiani benjir wana et ça la pena bien TV na boketu to linga ko pe mingi ko ozabe combattant monene obundi na mboka pour le sobe ko pe bongi ezaka pour le lokumu na yo pour le lokumu na biso et azabi na famille awa vous savez na famille awa bana pe misu ba awa ba musicien pe misu tika ba sa awa babunda pe CDP ekufa na ngote to sala ba marche na biso ne to mesana ko sala ngo pona mboka na biso to commune atena ba papier Congo libération Congo boy to tikane ba enjeu public wana ezo sala bien te na pesika ka ba bonne chance na ba combattant ba bonne chance na bato ya inongo na pesi bino to ba bonne chance na bino donc ezaka ka bongo pour mingi mer na sara to la nation 2020 actualité mususu ezate 2020 ezaka mi ange mi démon mboka na biso nzambe kaka Congo soki nzambe te ezaka pasi mais tokolalaka wana te parce que biso nzambe apesaka biso mwa 100 francs mwa jean mambati mosala na biso ekende nango liboso question suka parce que tokomi na suka émission na biso so na sisi question oyo tosilisi yango na désannoncer opesi bayayo bambote pa pesi bayayo bambote tokutani su lobby tosolo oui tokutana lobby su na direct awa pona annonce ya te to lobela annonce ya répétition na biso ya jeudi répétition spécial babi répétition spécial pona bana Turquie donc tozala lobby to meka un peu kosola ngo Ero Kazadi question oyo na tuna oyo euti musike pe euti pa Olga Nzanza mama pasteur abina nga sara so ya mbeli ngai batu na journée ya lelo ezala musicien ezala comédien ezala nani mututu yo yamba ya journal lelo tunela nga question oyo babina tuna na part na yo Fally Ipupa na Ferregola bango mibale na beta ka concert à live bien mais réponse est dans mon clair finalement je sais pas oui nani za musicien studio nani za azaka na studio na live Ferregola bien sûr na concert na ye le sentir que musique o na wenge frappe oboyo soko yo ebiso na nenga studio wana depuis maison mère to yeba ngo fe aya ka mamo suda bwaka bimaki donc na nenga live ils ont Ferregola selon nga pena nga na mona ka pena ils ont Ferregola et puis pourquoi tu peux ça fait ba chance wana tu peux c'est ba chance parce que tu bien live na ya mutu wana ya mwana mutu inongo live na eza ngo léger yango to peux si ba chance pour biso tant to roya toto lino tonga roya pota ko frapper pour comprendre que ba live bango ba beta kana eza ngo lokuta mona pena bongo ka na kilo ya la team wata ndenge beta ba 2 minutes ne ba yemba yemoko mais c'est le chanteur ninga yemba yango to mona to pesa ki ba bonne chance pour te dire eza nango ne fete abeta na yeba ba ya okota bomona ki musique mo bega rabo yango to pesa ki ba chance pour beta mais tant mais c'est le chanteur yemo to toli na koya anya tasuma bele wana ki nenga ndule bino mo bomona indusa ndenge kenja ndule ya nyama bo frappe sima attaque coup pour le bâti ba danser coup pour le bâti. Donc le choix est clair entre Fally Ipupa na Ferregola na live levé na Ferregola nika bolonina azali papa Hervé na côté na ngambu na yo Liverpool ils a hérité mais entre bango balé Fally na Ferregola hérité emba makasi hérité live déjà yo na live aleki bango balé komeka kutu hérité na live aleki bango balé hérité na live aleki bango balé tika bo je te jure hérité na live aleki bango balé donc to tchana bango 3 baleki bango na live hérité na live pour so tele lo ba musicien ko baza pe hérité
pas faire bazate et pas falli bazate si bazate neti pas faire ana ba bon chanteur biso faire ye mo a danger mais ana miso wa dire minute ok si ana miso wa Olivier ana miso wa Mishka Ngandu ana miso wa Miembete lo wa Jack Lofty o ba ye bani pe lelo o ba sape na makambu so lo bila kisa ba ye batondi bazate basalaka na bango na kala balongo miso tima ba poto ba comprendre que viezara musique na live na les deux messieurs on a depuis balongo alongwa quartier la terre alongwa maison mère basala makambo na bango franchement na bana poto biso to kosa raté pour vane to fanda mambo to biki to pesi bon chassa beta makambo bele kuté lo ba miso ebela mambo na ndende to lo bibongo biso kosa raté même bata poto ebiki babeta dans Zénith moka beti mais Zénith a fait ele kaka ya fani na son na chant yango to pesi chassa beta ne mais aussi ka moto aussi ka ayoka ko eza wenge o eza wenge o mo beleke bersi so zo buaka mais rezoge vela biso faire gola o beta no live makasi batika o vraiment bata poto o pesi réponse to ici noté poser question réponse na misaki faire gola a beta live makasi comme ta l'équipe bango mi bala mini na bana 2020 pas que na bane utole kapo bane banda 2000 banda 2000 ati 2010 ezaki suma kamususu banda 2010 si 2020 et makambo surtout banda 2010 2020 hérité déjà marqué qui époque moko boye ezaki magnifique kota la ke ba mission na ke sous poto te mtakela ba mission poto abeti ba concert na Kisasa presque ba concert ni tu ya carton hotel gobeta na Freebox mais papa Chira le ki a garé a kitia ka moi mais petit ko beta deni vite tomber boye makambo wana salama papa chéri ou Koza ville to beta na Freebox ya ba ne utoleka jibe pela le ka akita nanga machete mbaye abi me komba petit ko beta groupe force comme nyonso inonde na boulevard na bakar pe bakar bato nzala te bakar ya bato mbongo omoni ke tant to beta au sentir que moto a beta dans la ville kanga ville de qui a comprendre o génie a beta ici héritier abi mais petit dégâts comment ko beta musique bato pe bato mbongo bato beta musique monte ki o bato nzala ça va to la po bato so beta na ville bakabo be invitation to yebia mais biso beta ka sans effet de net abe to boulé o tete ba beta sur la bofa beta la bofa ana malanga plus to boulé to fala ba Lambert ba digo milito sarato la to bengi Fosi Gibaya to bengi nani ya dimola chali ba chaye to fait de soli en famille to kanili to beta mo na bofa ba comprendre répétition te mais concert na bofa de na minute na denga live fali faire les kakaye parce que muto les kaka bango na live moto na tembe pour na réponse na exactement. Merci beaucoup Nazi moi sous question moi na katika ya question oboli misanga bandeko pour na bayi déjà to komi na suka émission na biso awa na Kishasa musicien nini artiste musicien nini oaza na ba production bela betaka et puis na ba concert na ba ba bambaka e ba mbongo peno sentir que ba patron ba continue na concert mais bana même na poto ba bien kolobaka te na ba patron sope mutu mwana poto aye na ba mama sope mwana poto aye ke bana poto tu ya basango wana depuis c'est to ko na to mwana poto le ba vela biso héritier scram soka ye héritier sotali vela biso Patrick Emeka homme jaune aye aka héritier soko tali maître wa le suprême aye aka héritier donc tout le baba répétition ya héritier na ba concert na ye oui na ba répétition na ba concert so ngane tinga na makambo héritier na découvrir na moni ebele même Diego Milito a témoigné bis na koti ba place au pe na kana ate na kokota na ville so na kota ngo za pour héritier so pe na yebana eza pour héritier so ki pe ba tu ba comment pesa nga ba vie na YouTube bo eza pour héritier na ko za l'ingraté na ko trahir te na ko ki ko trahir te mais pas que personne ma bezali to ko bomba magana mabete mais héritier ça la musique ne kitoko ça va tola ngana mona même quand ba concert te ba fête ba konti ya lelo nyonso na gouvernement auto na gouvernement auto sila na 2018 ezalaka wata ngala koti ba place belé na Kisasa au pona héritier na moni ba to belé pour héritier donc mutu apesa ka makambo na ville ya Kisasa na ba jeune que moni ke tete nda ye o tete nda aka ba concert a JB na ya Zaiko ya fait na biso ready abeda chou bato ba ka ba concert ya héritier senti que mutu mo bazana sango grand papa matozaka a moni mbongo epanzana na bofa biso na bofa to monaka
Donc héritier, félicitations, coup de chapeau. 2019 et si Libiso Kitoko, le petit musique Kitoko, évolution Kitoko, au voyager au Afrique du Sud, au Côte d'Ivoire, au Togo, au petit na ville à Kinshasa, bah tu vas 10 000 pe concert ya mbongo. Année passée tu betara, ouais tu as bêti le 10 février. Neka tu betara, le Saint Valentin au Toleka. Le 10 février. Bah le 14 bah na chité ba, na ebisio, bah lela. Yango tozo sabino ke musique ya Congo na minute muta simbi fongola nango. Bola na le tu ba sala na live ba ko kana bango te. Musique fongola nango ça pas hérité. Bambote na wana nani? Bambote na nga beaucoup plus ngai na kendara poto maître wa le suprême anniversaire na nga le 14 mars. Amelia Mweba na Mushi te na Mushinda za mama na biso Michelina Zuka na Mushinda atapa saratola mo to le salarié te ya na boutique na Michelina store na la tata ngai na le 14 mars na botama na Mweba mama na zwa grâce wana ki mama botinga na bota misu na mwana na Mweba mama ngo donc ba mama surtout Michelina store na Mushinda Amelia Mweba donc bokanisa ngai ata ya mingi te mene fiske ana malanga plus moi geste salama saratola ya to contribuer bon on avait ba image pour mona ki to fanda ki to meli moi whisky to le moi soso ya mwana kaka na oncle Star Oscar Leta hyper comptable te na boto la biloye na te na komana Oscar Leta hyper comptable pour moi noye na sanga na simple moi ka héritier na héritier so on a dit l'émission monsieur les gars qui tourne le orchestre c'est différent et ça pour nous indiquer ka masse pour surtout indiquer ka masse et ça pour nous benda ba tomato ike lobby to recharger l'émission mutayi dongo ubanga te bana la timbo sur la vidéo près anniversaire le 14 mars Smith Faustino na bi à travers Faustino au mot d'émission Claire Boboula les plus beaux de Paris Ange moi en Suisse na kini na modi Irène Tiba azo voyager donc en Afrique du Sud na PC ba bon voyage na modi Judith Tiba ye aza camerounaise mais akoma enfant da na modi bato bova na modi na bosanité Brito de la Boursi anniversaire na le 14 mars Brito de la Boursi la mère Toyi Mabijou Malanga anniversaire na le 14 mars ye mo mama Sarato la bi aya na vidéo pour la vidéo mama Sarato la na die ko milito bango ba tira vidéo na bango Angers pour l'anniversaire ne ba sala ba lia ba mela ya filmer pour écouter YouTube ya mwana kaka bana to la team wata rendez-vous ne pas manquer na Europe wana le 22 na le 28 mars eza na mwana nga yabi ke mwana nga ratete ngana nga tikite me ba tikilo ba tresike selemba bozana ba dakibelo bokangisa kanisa biloko botinda po esala bien po na bike tirke za monde ba t-shirt monde ba mobile bo santé côté Grèce na batu danga déjà la modi vie danga ngai Gilo Mwaka direi la ya olanga ke komi boîte oui bango wana batu da ba rata avion mote place ke kokota rata avion do mato ake ko ande kuna na Grèce na modi Gilo Mwaka direi le patron de la Schengen ya bien patron Schengen anniversaire le 14 mars bango ba na PDG TTD ba mobile Gilo Mwaka di bato tende atinda poto ya za na kati vina ngati Jiboli va partenaire na bosanité Foisi Kibelo na kati ya Grèce ngai masa na yo anniversaire le 14 nayebi ke bokoma bobenga makambo belé boza desi mais topesi bango chance babeta pour le 28 eza biso na le 22 mars bana Turquie bamote beaucoup plus Turquie napesa numéro pour la bana Turquie bokoma bobenga 089 13 22 176 089 13 22 176 bokanga kaka date d'anniversaire le 14 mars même ata vidéo ya pamba et la musanga esprit kitoko balobi keba na 12 biso tembe jamais si la quoi donc tembe ti na suka donc normalement to pesa ki aura ba bonne chance pe to pesa ba bonne chance to boye koma ke o basala ki nga boye te batutu bafungoli mutema esimba nde to boye so ke simbite koma ke bafina ki nga en tout cas liloba no asuka parce que ba signaler biso déjà ouais liloba suka ezaka kala ndenga mi ange mi de mort l'album le plus attendu l'album batu tout bazozela na pesi ba moto na nga la Papi Mukendi le patron de Charlotte na kati ya Canada na pesi Brito de la Boursi l'inspecteur pesi ba moto belé na pesi Benjamin Ramazani ba bon séjour na Kinshasa na pesi bana to ya bovo ba moto
napesi ye moko to tobingo moto nakende babon séjour na kati ya mikili na poto na place ya malili napesi bango te donc ngai napesaka mingimingi na partage banimero na ngai ndenge ezalaka plus 243 82 93 94 691 plus 243 82 93 94 694 donc nga pena mabanga yebika nde ezalaka napesi maître awaza mpe mbote maître awaza moto tosa jude tosa jude ndima wi napesi bana na team wata tu bambote bobanga na bino te kozala décide deya topese moto ayinongo aza déjà atotire ye tikaka tokotaka mouvement epuis mouvement yango ezala nini okepa akikwela wapi akwela wapi deya totiraki kaka ezaka atiraillement so na tombolisaka tola na tikaka na longwe na nga donc so tobi totika mama na solo na nsima donc moto ayinongo deya totiraki bozala mino calme bana la team wata tout balinga to tolingo bozala album la bino mi ange mi démon po yango nde l'album le plus attendu na ndenga 2020. Merci beaucoup, au revoir, à la prochaine émission.